Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est banni. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendants. Salut les amis de 3W, avis du public, .net de Didier Masuki, mon bel amandé Fapembe, mon thème est super Anita le vrai chéri Naratalio, moi c'est Okito qu'on a été mis à Matoi, et à la présentation c'est toujours votre fort Bogos Anderson, et mon entier l'autre pendante qui est na Matika Songo, hein, l'autre pendant sur le nom Matika Songo, l'autre le bien marame belé, ou Italika Ramusa Nabiso, Vediba Romina. Ko violer baser na biso ba komina ko enlever baser bando na biso ba komisa ko publier sur ba mitakala ya baser na biso donc il m'a ramené sur ma bega ko itali musa na biso ya après ça ligne de l'auto sur na grand hein Matika Songo yim tabana idéologie yango to mekana ko développer na musa na biso ezo kende wapi sali Matika Songo ouais sali beau gosse mbote na ba tutu ya vie du public Didier Masuki motema ya super Anita lelo la pression mbote Masuki venanga mande fois Pembe to sola chaque butu ponga kota Facebook ba iner la changer méthode na kanga WhatsApp kota iner donc mbote na binoto mabele ki trop ya mozo bang non rien du tout ngai ngana banga mabete mabe ba salon ka pona bato to bata mokiliti soki mabe zozo ote sego viva la mokilité sego daya. Dans ma vie, il faut y avoir une vie pour rappeler comment il y a aussi monté, comment il y a aussi ma problème. Donc c'est un peu ça. Ma vie, il y a pour la biso batamoki. Dans mon boté na aimé bido sur autoroute, manager nangai, mboté na Didier Okamu Birmingham, kalamini tetoane na kin, mboté na Picho Pacha Sotali Konko na Norvège, mboté na Tony de Nuance, mon ami personnel, DJ Mice Sono. Na Lyon quoi na pesi bango tu bambote. Merci beaucoup Matika Songo ngapi on a profité ko pesa mbote sponsor officiel les millionnaires PP qui a l'équipe ya Makasi mutambonga muninga na ote les millionnaires PP qui a l'équipe ya Makasi mutambonga muninga na ote et à mon grand frère Tony Boulakati la femme propre ya Melina la française et à mon vieux André Tsumbu Mokusa Talo hein bambote bel paso zali kuna on a PV na André Tsumbu grand frère na bena propre on a vu na Lemba wana na parler na kinda na parler na mato vanda via mbanga bien na zo pe ba plan na zo ra mutatindela ngai salon mavinga le meilleur de Rotterdam. Matika Songo loto so dans lisolo kama motali musa na biso presse en ligne avenir ya presse en ligne Matika Songo ozomo nango ndenge nini et nini zo déranger yango et nini zo menacer presse en ligne en venir ya presse en ligne na tsona bito cha na 2017. Et là qui m'a bilinga parce que tu côté trop na mambuzo ba trop ba rancune ba compte à rendre entre nous na ba micro na si on a 2018 na linga to sauver en obisonioso au moni la Bible dit place moromi balé ba sangami nzamba na kati quoi dans to enterrer ba rancune na biso il y a 2017 2018 bientôt tout ce qu'on a quelques jours. Dans au banda sur la tena mninga sur la poto sauver avenir na ya passe en ligne donc 2018 Matika Songo ba solana Karim Mokonzi 2018 Matika Songo ba solana Gloire Olangi c'est ça non na solana batuni oso na tunika ka soki e o sala ni wana yo lobi na bi po nini batu ba comme ça Karim na Matika Songo benemi tona Gloire Olangi. Vous avez bien limité. C'est ça bien limité. Ils ont que banzela na bison d'écoute na raté. Karina kenda boy ngana kenda bo ngana zala rankinité. Matika Songo na 2018 au tour on appelle Matika Songo na rap héritier, tout le monde appelle Matika Songo émission na héritier Watanabe. Pourquoi pas? Que ça la limité ngana za rappel rankina watata. Et ça que moni na musala nyoso to sala ya ba opposant na banani bata majorité ce que c'est batunye se boira majorité parce que ba opposant musana bango zani ba opposant ba ozalate
Parce que tout le monde a héritier concert Olympia annulé Matika Songa na yamba une émission Matika Songo c'est là on met la champagne on va coûter que ceux qui concert héritier ceux qui marme héritier simbaté za poza na ba batama babe pemene net ba Karine Mokonzi le bande ngana émission na mais lelo na ka mo solo bi ke bozana ba on problème té oko sa monde oko sa public na yo Matika Songo na loba bon oté na tanga ba romba batuti na loba bon oté na loba ke ba mususu ba concert na ba on raté tembende zo boma ba au moni congolais alinga moto a 5 milliards congolais alinga eloko malamu congolais so bandi o la kisayo za to diminuer biso na biso to linga na ate to linga o sala maram na ndenga o batama batu ba yebote po babimisa donc c'était un peu comme ça mais rancune et tout moi na rancune na moto ça betita salima be bogos pourquoi pas rolobe faut to lo bara ke bogos ça soit trophée mais ce que bogos ça soit trophée c'est na lobeli on a vraiment be comment bête na lobeli o salami c'est la réalité bâtonnée sur le monde. Merci beaucoup Matika Songo, les millionnaires Pépé qui a l'équipe Makasi Mutambo Ngaza Moninga Naote, les patrons de tous les DJ Daddy Forme, hein, moi na moni bongo, hein, de konanga moi c'est Pemba Tongo, hein, moi dit, hein, moi c'est Kimi Tongo, moi dit Bambo Tebel Passe Zali et na moni sous Tony Boulakati, l'enfant propre, hein, ya Melina la française Bambo Tebel Passe Zali et Chico Ferre de Bundes, Bambo Tebel Passe Zali, Maurice Dianda Diouf Noir, Bambo Tebel Passe Zali et Matika Songo dimanche où il y a les 3 problèmes où de 20h à 23h et il y a eu du risque moi bon na comme si mais peut-être on perdre muninga na biso mongo ya musala na comme ya Gloire Rolangi azaki na kata taxi et que ba criminel ba enlever ba tambusi kintsema mobimba ba betier ba braquer arme donc il balinga pena ba bomba médier grand ti ba robo akaye na première rive vers 23h et na habité et lo raninga ne sali ondeni bon tant on a aucun au salanga ça a bien été et malgré na 8 ans on a été mais on a première fois ils allaient PK bon l'évacuer on a habité ce za 2 ou 3e fois on a le barrage à Maele atala ba taxi au mata ay ba moninga vana mata taxi na tala matricule nan hein après na matina taxi et surtout ce toi na butu ebi et ça rambilinga mbenga yona butonga linga ka express na zo express et ngai place na okende to pali na butu wana na zape na ba taximen na ngai o natambola na bango oh donc aibi pali atana na la atana ya place mona benga ya zunga bi ke o kilia na ngai donc faut que ça la prudente et puis tout autour na e batu ba bazo kosae batu ba ola tseke balinga rai me balinga gete parce que baby que Gloire à Kabara, Gloire à l'air en bateau, ça a zanango et tout. Dans mon tour, ça y a na vie n'a pas d'intérêt mon boy. Aswaka. Mais ibi o yolo ne lote même mon ay bat bazara pene nanga. Na kanse bando betelanga maboko. Nto ndenga na ngongi ba betelanga maboko po babumanga. Dans na iba ite tant na yo Gloire pas ndo pesa concert de pesa bateau zana bomba linga rotenga na ndo boy. Nanda mona ba master, ba nani, ba musicien et tout, mais les lots n'ont comprendre vie et la mystique. Dans ce zalango, il y a pas rebattre lango. Ce zo battre lango te et ce kamabe. En tout cas, à la forte, ça va passer. Na mona ba vidéo, na mona qui ba publication ya batu, na mona qui ba marambe belé dans Nzambe kaka. Est-ce que aujourd'hui attend ya robenga et aujourd'hui attend ya kutana? Non, on a baigné été, non, on peut n'a coûté mais n'a coûté non, mon merci beaucoup Matika Songo. Toké suko quand il est le tout sur le moment stali musala. Ba oti suko publier susu. Mninga na biso moko susuka, oti ko publier Rafini Tumba ah ma bele libanda, ma munyeso libanda. OK, calamité de côté ukuta na ku o ya ndeko na biso Zizel. Vraiment c'est là qui passe ya rosaranate, to benda ki bandena so basi matoi, batika biloko ya rotinde na ba photo. Mais to si suko tu anete Rafini Tumba susu. Mabe libanda na ebite yo kutana na trona na ba basi wana est-ce que vous attend solo na bango te vraiment moni ba ser na biso na ndimite ke ser mo atindara photo na ya jarwa ne pas moto te et bien ngaton ba publier nga liboso ça m'a fait mal au cœur ça l'engam passer mes baxela ngai makam ba ser ba mikolo en tout cas bogos na ndimite ke ser mo atinda message et pas mout. C'est dans l'indimité. Mais ce qui est arrivé bon,
Basser baza prudente na ba téléphone na bango et puis basser le quoi Rafine tumba vraiment na biso tout monde na kanabilamba en tout cas bino mona vraiment quoi atatso na lobby bo mona kako na zolo ba mabe libelo azwana ba ya bo profiter ser dondo ya dondo ya do ya lwanga talaka yo mettre judo quoi dondo na bisa o Rafine so ezaki libela mabelo ngomona nga sa bezte te mais libele mo bo sentir que libele vraiment tala libele jaune. Rafine yo okake na libele yo aurait peut-être ça le passi ba samusi ndeko non yo okake na libele vraiment mati stela ka songo c'est pas na yo te mati esalinga passi pour dignité ya moto ba publier en te wana eza ba partie intime nzoto mais ce que ça qui ya mabepe biso ka tonga to changer les faces mais siko ce que ça eloko malamu en tout cas quand même toi appuyer sert yebi combien d'appels sert à reçoit na libele wana d'appel ouais tano mutamoni libela bongo siko ni le moya spécialisé na libele wana beau gosse pardon tika sera dondo ya Rafine dondo umela siama baba kisama moi muto sali bongo asali rare parce que ça mbali ay bara comme na bambanda 20 ça moi si ay bara pesi moninga mpifo oye au sala ngote ya kanisa so sali bongo moninga onyo kama yo kapasi eloko ba yo kapasi bogo so bo publier nga na salité bat ba sepelité bo moni ke loko ba publier o ba chema berg mais ce que lo mo bat ba publier tala commentaire mutaboya zate eza soni eza passi parce que eza partie intime à mutu donc encourageant ngote mais toujours encourageant on peut ça bien et bien ngai ba ser ou ba publier bino so po ba to ba publier na ba kanisa to banga bango te bo publier ta bo publier ngai ya lisumu na péché na yo moko memi de o ba ngam pifo pona na nzoto bien o ba nzoto ba joueur ba nzoto ba piège o ba jogo. OK, merci beaucoup Matika Songo et à venir on se après ça ligne ndenge moni an o ba discussion les cas qui bitumba ko swana ko sama bele sko pona yo o senga nini photo ça en 2018 pour que musala o mata parce que na Congo tous à respecter tous à négliger et bato bazwa biso la ne bato moya pamba ni to comme yo commence na fabriquer ça comme benga biso na tina ba kroni ndumba ba kroni code donc tous à vraiment négliger na éviter pour musala o ekende liboso et zo senga vraiment to sala nini pour que musala o mate ke musika musala ekende bien ndena lobaki bato ba ko planifier masolo na système avant de répondre à la question non toi na soirée mora le 25 décembre on est ba mituka on ba bilamba mais niveau roinda au senti propriété quota dans soirée on a chez Livre d'Or Clair Congo Livre d'Or Zoiro donc il est vraiment moi na ya mutuma mbongo Congo empereur Khashoggi te moi na isiko organisateur et ça est donc côté ba déplique ba ozala ba Joseph Chako et Kiri wana nyo ça ba les Kardashian ba ozala ça va ça va bien jusqu'à événement on est pour nani évidemment jusqu'à la soirée moi jusqu'à international pour na bien jusqu'à ba nyo ça nyenye o ba pour parler bango ba parler ngai pour na staff na ngai staff Tokos elle a parlé bon on a bien si veut parti mauvais à soutenir ngai roi Tchamba la Khashoggi mon grand-père n'a soutenu ma casse pas soutenir nga pour tinga pour la sama staff vivement merci beaucoup mais c'était sorte mine a pesi votre mbote partout à la porte a pesi te mbala la pesi Didembala na pesi Sophie Mbala la pesi Patumbala Khashoggi na pesi bon sambote c'est dit que mbala te mbala la pesi bon sambote bonne chance bon séjour. Merci beaucoup Yann. Oui, Matika Songo continue. On a Livre d'Or. C'est à propos de la soirée au Salama. Question est que Eloni n'est pas la poto sauvé. Poto bon samsala eza liboso to tika ranking. Ezate que Bogos so ananga tenga lo wana zala peut-être na brigade. Bogos a aussi l'émission na brigade na Calais. T. Ya moni ba musicien bazo pona baromo sala mingi ba émission kaka na ba journaliste na bango. OK, eza bon émission za pona mutu nyonso.
musicien aza pour nos 5 journaliste aza pour nos même message. Il y a artiste musicien wana to ya art to ya promotion et loko oyazo sala. D'ailleurs on en 2018 on arrange tout bon seigneur surtout tkabaka barankin. Nga vraiment na biso na benga bato bato wana on benga bango ba le 1er décembre bato to tangi on yebi peut-être na solo na bango te. Na benga bango vraiment le 1er décembre le 1er janvier on a lancé déjà appel pour na bike ba mso ba ko enregistrer. Mais bon enregistrer na bino mais ngai na lingo kota na ngai barankin te na lingo kota na nga ba problème te na 2018 moni bago yo tumsika bago bando travailler kana 2018 mais comme on le fotika dans bon mona eza na sina mbisi dans eza na sina ya dauphin donc awa makambo zo banda na bago dans bago bat bando baiser yango dans marambo za siko marambo ngoto babina sala ngo babina za na problème na mutute eza biloko simbi na décembre en tout cas na simbi quoi pourtant na simba kite bobai na simbi te tant na simbi bolo bapeka na simbi ça veut dire nemi lobelanga moke na simbi via star eza pasi parce que bafi na biso batrata biso ka bandumba batrata biso bandumba lokola ezaka yemonte biso tuna yope ngaza na moi cité do na peka bana makamwa te kozala star ezaka ozandumba mukolozo moi si ba yiso poza ndumba. Merci beaucoup Matika Songo vraiment on attend au pesa kibiso vraiment pour na solo masolo oyo vraiment merci mingi et les millionnaires pépé qui a l'équipe Makasi mutambonga za moninga na ote super Anita le vrai chéri na Kati Lyon moi si au beauté na côté misabambo matoi mon vieux André Tsumbu na Kati Suisse les patrons et tous les DJ Daddy Forme Maurice Dianda Duf Noir Chico Ferre de Bundes Tony Boulakati la femme propre bambo te passe zali Matika Songo vraiment comme ça sur émission na biso so qui moi message à souka na ba fan na ope bambo te ba balingaka auto comme biso ouais message à souka za merci na bandeko nyoso ba tala biso souhaite lobi mabebo pardonner za 2018 2018 faut changer pe maloba faut changer ba parole faut changer ça les lits faut ça la mambebele parce que vie na biso ça dépend de l'Éternel tout ce qu'on fait dans ce monde ici makasi nango zaka likolo nga na ebité quoi ndenge torokendele na ebité masolongo Laetitia wana Laetitia Mbala ye wana Laetitia Mbala moi bien moi aussi mon enfant chéri ndeko ya oya kia dans na pesi ba tutumbote na pesi Angèle Lusamba Nzamba Birmingham na pesi mbote na pesi ya tete kasanda loya ba ya tete na pesi Papika Bakiriko na pesi Saloma Vinga le maire de Rotterdam na pesi Venangai Didier Okamo na pesi Venangai Claude Lobois le méga comptable na pesi Amédée Mackenzie ya Sandra Maya nga na pesi seme ki na ngai Stella Kasongo seme ki de moi Stella Kasongo ouais nga na pesi pe madame nayo mbote nga za madame te aroyet akona yete dans une pesi mbote bon na pesi ki célibataire nayo mbote net na ngongo na plateau to ba célibataire pour yo za marié magé au alliance batuba alliance somba so ki $200 au TK mais oza marié donc si bino va problème donc on a pesioti lelo bato luka alliance Matika Songo kidnap Matika Songo TK alliance $200 ba baloba ningwa vraie alliance eza mtema na pesi Charmeli Vita mbote na pesi Saint-Yangoma na pesi Nana Kasongo Magi Sabana d'abord ça tellement belé 2018 na 2018 na osala émission mon bimsa 18 mi agenda na ndo chama banga na boka na misa ba komba batonye so bazala na dédicacer bango ba ebele ba koma ba patron ba site mais ba na ndo boka bon ba fanatique na ngai dasiko na cha bat baolo bana ngai mamba lisanga bana Congo tolingana na isa bino kenga za indépendant ça fait dinde na boy
ceux Didier Masuki abenga na au travail, ceux de la nation abenga na au travail, ceux nana benga na au travail. Bobongisa de la nation. Ngana de la nation to bebanata. To bebanate. Na finga epete. Na lobande ba considération za la quitter. Et comment qu'il est suscité. C'était un peu ça. Dans les Sangaba dans Congo, je suis mieux payé. Ce batoye na mieux payé. Na Congo Tolingana na mieux payé. Donc cela veut dire na moi mon corps déjà on s'est retrouvé. Na linga na instauré système on a pour 2018 na bige batebele ba osalang. Maintenant to banda ngo bondi mapé que to bandiango. To zara ya mutute o la za ya butuboe. La za ya mutuboete. Donc na linga comme indépendant na sala makambo librement na site nanga mais na to pesa pe batumsus. Donc merci à toi Bogos to banda ina depuis année nzamba batel biso to into 6 années to kutani pe lisusu. Mais ça allait bien à l'équipe na vie du public. Didier Masuki venanga et le retour sur là qui wana na ebi na otinde longo sa elangango o bongisa langango. Donc na pesi ba mère ba sœur batutu balinga ngai na ba balinga te batutu ba perdre ba contact nanga boluka ngai batutu pe na perdre ba contact na bango boluka nga dans numéro nanga za 0 plus 243 ya Willy Musheni 99 71 440 97 dans wana bozwanga mo na téléphone et ça nga bien na pesi Joseph Chakombo te Fifi Siwa Gloire Rolangi Christelle Kabea Bekin Quick depuis Point Noir donc bino tout quoi boza ebele Rafin Tumba c'était My After News Akimbe Yakovo Akimbe Adam Suluzolo Lozolo Adams Rabi Mavinga boza tellement ebele nani Cynthia Wadol Coco Dema de la Terre, cela veut dire que mon bel amoulaï cameraman Yamoto Amwendo cameraman beauté image na petso petchon makenda yadara na France vous avez que beauté oh na baratin beauté tinda passeport non ndeko kende olinka yo mona poto ozo solo mabe na pesi beauté na pesi Dani Bokombe Tsunami Ans Luzolo Dazo Flex lelo vraiment le quoi bogo satike nga zo rappela nga bino le rappela parce que na bakisi le aussi Tchankapage nous rappeler nda Daito Simpia to boire bino pour le cause à fin ya année to boire le massa yo monani na boire peli banga kombo nani master bo pesa ne kombo na pesi Alendele ouais Alendele Francis Iba na pesi nani oyo nani na bossa Umba Potongo na pesi Megan Kabasele na Mikili Junior Diaso Junior Wendo Ivipan les valables vous êtes tellement ébélé dans oh to boire binoté bino mo monitor mo luka ko na bogos pour boleki tellement ébélé dans na et les autres ana libanga suka ya suka na boire moi sini to solate o bat baby ke to solate passeport rouge la méga star la méga star petite on a petite ma petite grâce tembo ya ba grâce à la méga star passeport rouge ngam na pesa comme passeport rouge dans na pesa bino tout kambote merci à toi Bogos merci na yo merci na avis du public na pesa bino nyoso merci. Merci beaucoup Matika Songwana boyoki nyoso Matika Songa mutiko lo balelo vraiment le j'ai émission spéciale ya rosola moi bilan pendant année 2017 ndenge les gars qui na musala na biso vraiment bomoni ndenge makombango eleki mais Matika Songa va aussi sana eloko yo penda nusunga biso na moi muke bilan ya Matika Songo na année 2017 obiki ça négatif bilan na ngaza négatif te eza positif négatif. Cela veut dire positif, il y avait de quelque part où on a salaki vitesse, na mataki. Positif, et à Nabimisi Ban appelé Lisuka en 2017. Dans Nabimisi au moins 6 ou 7
positif. Et Bah Christelle, Marciano, Elvis Mayakamba, Kati, la dame, la maîtresse, lèvres électriques. C'est belé bamso comme kini. Comprendre. Positif c'est ça que je suis encore en vie. Négatif c'est ça que nakomaki ko diminuer mon boulot, na lembaki mon muki. Na salaki moi jar moi ninime nzambe aosunga na 2018. Merci beaucoup Matika Songo wana nga napesi merci à mon patron, à mon boss privé quand na mission na obenga mon yaya quoi, donc Didier Masuki ya super Anita Lelo vrai chéri na Ratsa Lyon moi so kitoko na etel misra ambo matoi baboya ba sambo di super na nga super Anita Lelo maman apika pe ya dondo atelema nguya donc ndenga osakana te kebayo mpepe izangi ya tinda mpepa kai na hotelingana quoi. Donc merci bien na koko de modérateur na caméra et les millionnaires pepe qui a l'équipe ya makasi mutambonga za moninga na ote Tony Boulakati la femme propre Andensumbu merci belé na yo Chico Ferre de Bundes Maurice Dianda Diouf Noir DJ Daddy Forme les patrons de tous les DJ bambote pe na yo moko Rabi Mavinga bambote belé susu na Bibi Boulakati motema Silva Mbota du na kata Cape Town. Naboka Naomi Mbala. Naomi moi si kitoko moi ça pembe na PC mbote. Apparemment ni olinga basa pembe trop au kraka bango. Ouais nga basa pembe na lela bango fort. Alinga mi basa pembe. Na linga mi nkota lopele le roi Naomi. C'est plein bango trop. Na linga bango fort. Merci beaucoup c'est vrai qu'il a resté la race songo yo peso ya pembe do matika songa kaka ne basa pembe donc à ce plan na bango trop bino boyoki to comme vraiment la souka émission na biso wana pesi merci mingi à mon patron mon boss privé Didier Masuki mbala mande fa pembe motema ya super Anita le vrai chéri na Ratsa Lyon moi sur beauté na etel misara ambo matoi merci beaucoup à les millionnaires Pepe Kiala olobi ile wani mbomanga tanga oloba ngo beauté tele misara bamba matoi te souka na momi sao sukumi na beauté tele misimo etalaka mbwaso ayoki kaka moyibi azokote lwa liboso tchaka pion matoi azoluka yo kaza kote nini sko beauté na yo mère etele misara bamba matoi e pasuka super Anita Lelo yo moko yoki donc bangunda bako kufa nenga ko sakana te les millionnaires Pepe qui a l'équipe makasi mutambonga moninga na ote André Tsumbu mokusa talo Tony Boulakati l'enfant propre bambote belé na Melina la française c'est mec de moi bambote belé na Chico Ferre de Bundes Mikola ko sepela beba sika les patrons de tous les DJ Daddy Forme garçon suisse Maurice Dianda Diouf Noir vraiment to komi na suka émission na biso vraiment to kutani à la prochaine numéro ciao. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des